Merci beaucoup. Tobandi ezali anniversaire. Il y a arrestation, il y a torture, il y a procès injuste, il y a condamnation injuste. Il y a Mwana Mboka, président national, député national, Molobelia peuple, Franck Diongo Chamba. Il y a président national, il y a parti politique. Oye bani déjà, tango mokonzango akotia. Ezali décidé, il y a Mwana Mboka, Martin Fayulu, honorable député national. Ce n'est pas grave. Et l'oko oyo totana moya makasi. Ezali endurance, ezali conviction. Franck Diongo tobandi na ye biloko boyebi banakala. Tosali ngai na ye DTP. Boyebi DTP? Oui. Madame Azaliawa a été Tumbato Kundi na DTP dynamique Tshisekedi président. Tosali nyonso toketi na force acquise au changement. Au publicité Tshisekedi candidat commun, il y a opposition. Tosali lutte tokundi et tumba kobeta biso masasi, kobeta biso ba matraque. Mais Ndeko Diongo azali ko résister. Mokolo ibaza kokanga Diongo. Alobi Martin yo motali koso na kobenga yo tala makambo ebingai. Tosali nyonso. Mais eloko tokosenga na Nzambe liboso santé na ye. Parce que epai bati azali mobali akosuka kuna te akobima. Yango wana nakosenga na bino toza bana ya Nzambe. Franck azali moto oyo ntango azalaki awa ntongo nyonso azali na église. Azali koya pai na nga soka wuti na Sacré-Cœur alobi ke na wuti na dévotion matinale. Yende moto apesaki ngai yokende kosambela ntongo nyonso ngai mpe nakoma sikoyo tous les matins de 6h à 7h je vais à l'église. Quand on vient de s'entendre, on a l'élément ainsi, quand on a un discours, on a un dialogue. En fait, très proche du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a le dit, peuple et lobby, communauté internationale et lobby. Si la communauté internationale est une résolution 2277, alors pour qu'il y ait un dialogue, la quatrième résolution, comme la Sango va garantir le biseau que Barossala Makambo, Nanzenge et Longobani Token. Alors, il y a donc, Tokeyi, comment on a Sango? Tolobi Nabasango, ça c'est moi qui pose la question au CV. Mais Seigneur, est-ce que au bénéfice au bénéfice du Awa, quand il y a le 19 décembre, les alliés pour n'a baisser pression, quand on a fini de voter dans Ndembo, ou bien non, Moussousou. Basango a dit que non, il y a un dialogue, tout soit solution, tout ça d'accord. Ok, d'accord, voilà. Tout signé accord. Tout signé accord, Sikoyo, Kabila, Abalouki. Abalouki, il y a un
bandeko na ngai eloko mosusu ezali te mpona biso topesi ye un an tolobi o non voilà tout le monde qui a un mandat électif, c'est-à-dire député, mandat de ici là, sénateur, mandat de ici là, gouverneur, mandat ici là, sénateur ici là depuis 10 ans, 7 ans, mandat ici là. Donc, Bisso, Kabila, mandat ici depuis le 19. C'est écrit dans l'accord de la CENCO. Il est dit ceci, que M. Kabila, son second et dernier mandat est terminé depuis le 19 décembre 2016. Et on continue. Il ne se représentera pas à une élection présidentielle au Congo. C'est ça vous dites? Sinon, il y a Moto Mangongi, n'importe quoi, on a un estimant pour la convention, il faut que quand même ces années, il y a mauvaise éducation. Il y a moyen de le dire, pas si l'équipe n'a pas. Pas si l'équipe. Est-ce que vous voyez madame? Tout ça, madame? Tout ce que vous voyez madame? C'est là, égalité. Par contre, égalité. Maria madame, égalité. Soyez solides. Nzambe azana biso. Nzambe azana Congo. Moto moko te akoboto la biso mboka oyo. Bandeko yo baza kolanda yo batunyo mituna wana. Nakobisa bango boye bandeko ya diaspora na bandeko ya Congo partout, même na kati ya Congo awa. Que biso tozali bato tolandaka mikanda. Tolandaka makambo tolobaki. Bayebi ke biso tokotaki premier conclave. Na premier conclave tobongisaki ndenge nini ya koloba na kati ya dialogue. Tosilisi dialogue tobimi. Tobimi na dialogue to signé accord. Kabila aboyi ko sala makambo komomi na accord wana. Aboyi ko appliquer accord na mokuse. To zongi na deuxième conclave. To sali feuille de route. To lobi boye 1. Pas de troisième dialogue. Et comment la feuille de route na biso. To lobi boye le 31 décembre au plus tard il faut élection et salama na mboka oyo. Ya misa to lobi élection et salama to et salamate. Le 31 décembre, Kabila Komonaye, Kokende, Ndenge Bandeko, il y a la société civile Balobi et Sili Ponaye. Alors, ceux qui montent à l'objet que, oh non, il y a des négociations, il y a des arrangements, Ngaï Fayulu, Naïbi Angote, na combo il y a rassemblement. Tout ça qui na réunion, lobby na rassemblement, pendant que bon ça makambo, tout ça qu'on loba, il y a matinée politique. Maintenant matinée politique, tout lobby, tout lobani, tout lobani. Na outi ko lobanga na MLP. Yali boso crise économique, crise sociale, crise sécuritaire. Kabila memeli biso makamba ko boma batu na mboka oyo. Nzala ebomi batu. To lobby na matinée politique. To lobby était sécurité égalité. Bazali ko boma batu. Tala makambo na Kasai central, Lomami, tala na Beni, na Nord Kivu, Sud Kivu, partout. Même na Kinshasa, batu ko kende bokolonga na prison, ko kima ma prison. Tolobi na matinée politique. Tolobi pona biso. Topesi Kabila na seni na ye. Tolobi na bango boye que le 30 septembre Yamubu oyo 2017, il faut seni et convoquer ba élection. Balobaki élection au salama mokolo boye. Soki salamité to bandi désobéissance civile. Ti mokolo Kabila agokende. Mais mokolo wana suka nango le 31 décembre 2017. Tolobi bandeko bakende ko sala enrôlement pour na enrôlement wana toza na moyen ko voter soki élection est salami. Makam tolobi yango. Alors makambo mususu yako yoka biyokela la yokela toyebi yango te na rassemblement. Message pour la Franck Diongo, Franck Azali Ndeko bomoni makambo ko sala bakangiye nazalaki na prison, avant-hier boboyi ko biso toyebi que za malade moto malade banda kala baboyi ko meme hôpital na zongi sous lobby la pression ba meme hôpital mais aza mwana nzambe biso bana nzambe soki mokolo nzambe
atangaki te mpo na yo soki ekoki te ekokoka te akobima tokozala na ye awa. Donc il n'y a pas de problème. Na seka na bandeko surtout ya diaspora ndenge bakolanda bosambela le sambo okanisa Frank Diongo et puis ceux qui peuvent aide financière les alliés. Ah tout ça la politique ceux qui peuvent aide financière les alliés de temps en temps moi le meilleur au Tindi. Merci mingi bandeko nzamba pambola bino.